ba contaminer nga na ba contaminer nga na makambo ebele Nathalie na ba page Facebook ba commentaire ya ba façon bato bazaka ba membre ya famille ya Rebo bato bazaka ba membre ya famille balume baleka déjà ba pesi ba vie na bango. Donc cela veut dire que non, selon ba vie na bango, selon pe mutuna na yo couple ya inosbi toko benga ngo couple parce que ba fanda kesika moko. Oui, couple. Bazali souté, c'est dit faux. Waneza oyo ba vaze muzuri bazo linga kola. Toko la neli zembo ya Rebo. Ayembeli mobali na ndenge pe mobali na yembela ki sukali. Contaminé wana c'est que cela veut dire que non yo yembeli nga pe na yembeli yo. Malobeza wana zaka yo yembelinga problème zaka ki na kocha yo te po yo za star na kwena yo yepa kocha yete po yepa za star na kwena yi. Mais bah ça déjà chanson moi bah ça la clip ensemble bon mi balé. Ah oui. Wana za featuring na cadre professionnel za featuring ya ba tolongoli ki moi sina mobali. Wana za featuring quand ndenge jeune leader a sala ka featuring na batebele ezala ki pe demander que no ba sala biso moko to moni to yebi pe résultat ya featuring wana ba sala ki to yebi yango bien neto beta botol to longwe na cadre professionnel wana na kota ki na privé. Très bien. Awa tozana miliki to na professionnel awa tozana professionnel mais tout na s'il vous plaît miliki oyelinga ba question oyo bato ba poser au libanda n'est-ce pas? Non. Oyelinga oyo ki libanda oyelinga o ba komeli yo yango nga na répondre yo si yango na JBP papa na Daïda papa na Soraya papa na Daïda papa na Soraya na Kinkester kwa mambo batumisa tuana les papas ya afiniko ne stade wana zara qui réservé pour na bango. Oh de et puis à l'époque pas maintenant mais à l'époque ata lelo soki ngama makanda wera son leader alors oui qui est na linga ke ndobeta concert yemo comme maison mère azana besoin ya appui papa chéri. Allô, à la barre. Fabregas, à la barre. Wata, à la barre. Ferré, à la barre. Et ça, les malissous, na bilo msou se zonga alisouté. Yaya, ça la concert pour na plaisir. Yaba Congolais. Ko ça concert te pour la rodé. Bande ko balandi émission spéciale Innocent B na nzela ya télévision JKTV News. Merci bande diaspora na sonde boko takabiso na banda kuna bino sans permission. Merci na bande ko nyonso boza na Congo Kinshasa, Congo Angola, Brazzaville. Merci na bande ko nyonso boza na Pologne, États-Unis, Canada. Merci na bande ko nyonso boza na Champs-Élysées sikani bozali ko lia kitoko bozo mela bolota l'émission na bino to la présentée par moi votre ambassadeur Meleki de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre site JKTV News ici c'est information. On a aussi boko ta la biso moko lelo oza plateau spécial Innocent B atobela ka mingi mambo jeune leader. Na biso mambo ebele mais mingi nde jeune leader. Alors abonnez-vous massivement olinga jeune leader olinga yete olinga biso te aider biso kaka na abonnement na yo donc fina place ba komeka ka s'abonner ou s'abonner ou fini croche notification poser ngata élément na biso mon côté. Très cher abonné quand ne bisa kabino tozali libanda pour information tozali libanda nde bino botinda biso bolinga information bolinga ka news mogele ke la bino par rapport ya game donc toza déjà na dada wa taifa donc avec dada wa taifa to sola o bino bosinga ki biso to solo la sur l'actualité donc pour l'actualité nous oblige donc Montréal ceux qui toza mon comme côté biso déjà invité na biso pour jour dada wa taifa. Ah bonjour Miliki de la presse boulangerie à Maloba. Bonjour na ba étoile ya JK télévision baza cher ponanga. Bonjour na ba vrai nanga ba ona linga kamingi na bango ba vrai nanga. Bonjour na ba tigre na ba manzaka na ba molodo nyonso na forme na bango nyonso na pesi bango ba bonjour par rapport ya air ba olanda émission na biso na kopesa bango bonsoir na kopesa bango bonjour. Bonjour na JDK mon pa au soda Potonoko international toujours na Paris. Bonjour papa Joseph Magloire. Bonjour Nadia GB femme Seigneur Jésus-Christ. Maman des guerriers. Bonjour bébé Matanda. Maman de cœur. Bonjour l'équipe technique Nanga Mobimba Feli Momba. Fabrice Mandina sur ma caméra. Miliki Kandeto Salaka. Mituna yayo et yano nangai. Mes condoléances
na famille. Je suis une maman. Beaucoup le bakeno et les cas qui n'a Paris. Mais comme je suis une maman, je suis de cœur parce que c'est quelque chose qui m'a choqué. J'ai gardé une petite fille qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé. Une autre femme qui peut être maman, abomier, na facilité. Et l'igno la saki miliki, mokile komina suka biso moko peto sala attention parce que bango moko ba na ba liste ya bato ko boma mais biso to ana ba opona te n'importe quel mutu ba ko zo yo pona ko sala sacrifice. Très bien, merci de la Taïfa. Boni basango jeune leader. Basango jeune leader ezakito ko makasi je crois lobby ndeko moko Willy à partir ya Kigali tuna kingaipe na pesie moko ya ba manzaka à partir ya Kigali atuna kinga jeune leader azoyo kanate dada Taïfa qu'est-ce qui se passe? Je sais que jeune leader aza très bien biso moko toyebi que non jeune leader a ucho sala musala ya makras très bien aye a permis ya ko répondre à une invitation ya bandeko na ye ba sud-africain o ba livrer qui concert le 29 août octobre plutôt et ucho leka tout ça là qui wana to mona ki bikamo pe bikamo c'est la jeune leader kaka ndenga kama sarabato to mona ki yango biso nyonso après wana équipe na mobimba zunga ma famille big manager Prince Balume azawana na famille mobimba Achille Gizo tonto touche bazawana bango nyonso na machine pona koloba non kala te to komona mouvement programme moko ekobima o ekopesa mela biso mena minicho to ebika ke non baza na repo. Merci de la Taïfa donc biso to lukaka yo soki baboni na biso bakomi bakomi babika miliki zonga kuna wana profiter na saluer hier au parlant les fils de papa au parlant bato liboso akota mutu kana sendwe na présenter pe ba condoléances na famille Mamengi ou ba obungisa moko ya bango Gaël Mamengi donc tous en a des cœurs dans l'association des anciens du collège du réveil donc te présenter ba condoléances na famille Mangi tous a des cœurs na famille de Taïfa tout là li tout la muki boye ba komeli biso mbangu awa to moni na ba page to moni na ba Facebook to moni na ba YouTube clip ya ndeko na biso Rebo ba bia sali vengeance par rapport à clip ya Sukali ya jeune leader yoka libale kufi na buté mon lobeli azali ki manamba on te ka pe dada wa Taïfa qu'est-ce qui se passe na couple Balume vraiment Milik de la presse quand ndenge yo po yo ko tunanga quand ndenge pe batuna kiyo quand ndenge nga pe na mona ki na bino ko ka kozo sa réponse de to yo ka dada wa Taïfa quand ndenge yo mo batuna kiyo kuna nga pende pe ba contaminer ki ngai pe ba contaminer nga na ba question ba contaminer nga na ba contaminer nga na makambo ebele na tali na ba page Facebook ba commentaire ya ba façon bato bazaka ba membre ya famille ya Rebo bato bazaka ba membre ya famille Balume ba leka déjà ba pesi ba vie na bango donc cela veut dire que non selon ba vie na bango selon pe mutuna na yo couple il y a une osbi toko benga ngo couple parce que ba fanda kesika moko oui couple bazali souté c'est dit faux waneza oyo ba vaze muzuri bazo linga kola tifo soko la neli zembo ya Rebo ayembeli mobali na ndenge pe mobali na yembela ki Sukali contaminé wana c'est que cela veut dire que yo yembeli nga pe na yembeli yo malobeza wana zaka yo yembelinga problème ezaka ki na kocha yo te po yo za star na kwena yo yepa kocha yete po yepa za star na kwena ye mais bah ça déjà chanson moi bah ça la clip ensemble bon mi balé ah oui wana za featuring na cadre professionnel za featuring ya ba tolongoli ki mwasi na mobali wana za featuring quand ndenge jeune leader asala ka featuring na batebele ezala ki pe demander que no basala biso moko tomoni toyebi pe résultat ya featuring wana basala ki toyebi yango bien oh je suis fatigué non toyebi o epesaki cela veut dire que non rien à voir na oyo ba paparazzi bazoloba rien à voir na o ba page à lokuta créer na ba profil na sima nango bato mutema mabie bato ba esprit ya kindoki ba bombani na sima rien à voir parce que moi bakolo nango bakawa na Kinshasa ba utiliser ka bilonga bato mususu
batu na bango moko bayebani na bango na poto po batia bino na baide ke non bakolo bapage wana bazaka libanda me bakolo bapage bao basalaki bapage wana ebanda kofingaka bamusicien ebanda kodenigraka baninga ebanda kofingaka baka awa tamusu baba balider tamusu baba bamusicien mutu moko ata na 100 page Facebook ozo condamner bapage nazo condamner bapage te c'est normal. Ceux qui motoza star faut basalela yo base si bazosalele base gratuitement na mona ki kutu tango azosala tournage na ye babimiseli base moko keno alataka buchu na mona ki yango alataka buchu ta yo to monaka eza ya yete alataka buchu mais je ne sais pas peuple congolais zandenge nini. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est là où ça me fait trop mal. Bien sûr, moi je ne parle pas des Nosbi, des Rebo, je m'excuse. Ce qui n'a pas la Rebo, parce que Rebo a faire partie de la vie à Nosbi. Très bien. Vous comprenez? Naza mo lobeli a Rebo parce que Rebo a pestar na ndenge na. Très bien. Naza mo lobeli a Nosbi. Mais le col la Rebo a zali ko faire Nosbi. Donc je suis obligé. Le col là, toza moko, to telema, to chama boko likolo to lobi, to lemi. Tolembi nini? Tolembi toleka boye nonsbi okende boye nonsbi tolembi tolingi na biso pe toya to chapeto to installer pe bakiti na biso na ndenga mabete parce que biso toza ba responsable toza ba mama na ndenga kitoko na ndenga kiyaya na ndenga ki mama zoelanga na forme onyoso lingi po mwana ngali boso za na 14 ans. Cela veut dire que je suis une maman. Dede wa taifa la fois passée tozala kino kana plateau oyo na tunaka yo soki olingo critiquer jeune leader olongo na molobeli na ye o critiquer na ni opesa ba raison na yo atera penza mwasi na ye bongo te miliki neto beta botol tolongo na cadre professionnel wana na kota ki na privé. Très bien. Awa tozana miliki to na professionnel awa tozana professionnel mituna s'il vous plaît miliki oyelinga ba question oyo batu ba poser au libanda n'est-ce pas? Non oyelinga oyo yo ki libanda linga oba kameli yo yango na répondre yo si yango tokokota wana après ona na sina répondre ki yo na fungola ki motema na lobi na koti na casquette ya Inosbi na koti na casquette ya ndeko ya Inosbi na koti na casquette ya mama leki tata mwasi ya Rebo na minute opesa yo raison que par rapport à mam opesa na contaminé tozana kana système à contaminé. Merci de wa taifa. Je suis contaminé. Non. Siko tala eloko pesi batu pasi, bazu photo ya jeune leader, ya clip à Sukali, bazu photo ya artiste na biso Rebo, ya clip en nini. Contaminé. Batiengwana batali baté moi on va garçon de qui na mwasi na ye, moi je connais la garçon na ye. Clip wana mi balé. Clip wana inde ya mutu elobisi batu bilobela. Si tu comme na niveau que Inosbi na Rebo bakabwani. Miliki. Omoni star nyos. Il faut balobela. Soko star lo kwa ba star mususu. C'est inutile à koloba balobela raete. Donc tu n'es pas star. Star nyos il faut balobela. Omoni Rebo c'est normal. Kende ko visiter na chaîne na YouTube. Rebo abeti na contaminé. Après combien de jours? Visiter yango. Yomoko komona. Donc, je ne peux pas même aller très loin. Tozaka parce que on doit parler avec des preuves. Donc si je comprends bien, Rebo alinga olobisane ka abatu na clip. Alinga ke olobisate bisonde tokende tomi welisi. Baleka mungwa. Baleka sukali. Balinga komona te. Baya songi. Bakota makambo batu basenga te. Est-ce que vous avez sur YouTube? Total contaminé. Total, kasi yango nde nazolo bati. Dede wa taifa tu évoluer s'il vous plaît. Tozo kende papa na ngai. Ozo banga. Maintenant dede wa taifa bon, ça va tosi sana a. Toza déjà awa. Tosi sana a. Toza déjà. Toye pende ko solola. Toye ko solola comprendre hein? Toye ko solola. Toboto me momba ko make ozoti ga tante bo. Naza motema ya kokita. Lelo penza faut contaminé ça déjà na 200 et quelques mille. 200 quelques mille. Oui, 200 et quelques mille vies. 200 et quelques mille vies. Na part na déjà ça va.
Bravo. Vous comprenez? Tozana ba star ya minene kutu ba yebani ba kenda ba sango ba yebana ba kombo ba beti yangote. Cela veut dire que to mona ki kutu na ba tumususu bazo koma na ba Instagram bazo koma wapi niveau bo sale la mamu promotion. O sentir que en ezana kacha en et nous tambola na makila basa les promotion te ali kamba famille et ko kabola so mama solo ko tikuna bébé na biso aliet to sa promotion te basa les promotion pombongo ko kote zaka libote zo tourner to vika to keka na système ya nani oyo américain no nani ce qui Beyoncé na mobali na AJC c'est normal. Merci de d'avoir été photo quand tout le monde a été en solo les ébélés. J'ai un leader qui a changé mes autres productions. Na évité penza na évité a recharger maison ya production de jeune leader ou bien Rebo non jeune leader na évité a recharger maison production de nini wana il faut tonto tosh soda mampinga akoma penza yes donc je sais qui confirmer ça biso na commentaire wana penza fois les cas baloba que non c'est ça wana ndebiso to koleka tolobi que non ça c'est vrai mais je ne peux pas me permettre d'aller vide comme ça na banda koloba n'importe quoi que je n'ai pas des informations que je ne sais pas dona bandoloba j'assume quelque chose que je ne sais pas je ne peux pas le faire Melik je ne peux pas je ne sais pas si tu as des preuves de ça pas de problème la kisangango. C'est fini, on va appeler à qui les droits. Ils vont nous dire si c'est la vérité. C'est fini, je ne sais pas. Très chers abonnés de JKTV Télévision, je vous rappelle de notre plateau, je suis avec Edel de Wataïf, mon le BG leader non cibi, donc il y a Zarwana pour ma disposition, nous sommes au binu bossing arabi pour un jeune leader, il y a Zarwana pour nous tailler biso pour nous yebisa biso pembe pour nous sur la biso vérité à jeune leader, donc au bout comme la qui biso yon te ko sur la noyer, mais tellement l'actualité nous oblige, il faut tout sur la pénage na de Wataïf à Mambozo le que la biso na mboka, Mambozo la biso monde ya culture, donc il faut tous anaï. La réalité nous oblige, donc il faut tout sur la pénale de Wataïfa. Pour exemple, il faut l'oba. Donc tout yo kaipé par rapport au ndenge toka ki bande comme soso attaque pe mon lobi. De Wataïfa na lingi pendant même na terrain haute mais il faut na même quand ndenge na otiko ba tout à l'heure l'actualité nous oblige. Ndeko na biso fallait pour artiste musicien mboka na biso le 29 octobre à stade des Martyrs à se produit dans stade des Martyrs de 10h na habité ceux qui petit Ernine. Maintenant, nous avons banalisé tout ça, trop pas confrère Nabiso par rapport à la conférence de presse, il y a Fali Poupa, carnaval Naïzalaki, le 40e, aujourd'hui, le 22, carnaval Naïzalaki, le 18, si je ne me trompe pas, ils arrivent à Kassavo Bouti, dans l'aéroport de Njili, Bengaki, chroniqueur, chroniqueuse, tout le monde est artiste. Maintenant, lobby nango asalaki conférence de presse dans le stade des Martyrs. Batu nyonso ba chaîne nyonso ba yepi na stade des Martyrs 0R ba changer lié à conférence et commis na ville mais par invitation. Ba chroniqueur ba siliki na ndenge moko ba bi artiste pesi bango valeur te pourquoi ko kende ko zoeza ki par invitation te conférence commis par invitation. Na anglais wana dada Wataïfa take molobi analyse ni ko sala par ba obligé ki motute na anglais na no wana ba obligé motute o ko silika te parce que ba obligé ki yote ba kanga ki yo singate donc ba loba ki teke jika lokola yo zaka na moi 4000 abonnés na yo yera na aéroport Oyamba Fali Poupa te. On n'a pas obligé quelqu'un. Donc si chroniqueur ou chroniqueuse azolo ba que non, fallait saboter bango. Par rapport à la conférence de presse, il fallait que bango soit bazala. Comme pour na okende na aéroport, on n'a pas obligé. Très bien. Donc ceux qui muta kende qui n'oblige na aéroport, ils ont la volonté na ye à sepela ki kende. Pour la conférence de presse, je crois que ça se passe partout. Na rolinga rolobe la falite. Je crois que ça se passe partout. Oui. C'est un quand même leader. C'est un leader. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer. On ne sait pas qui est qui. Donc, pour entrer, il faut quand même que non, tu sois invité. Si tu n'es pas invité, donc désolé. On voit ça partout. Je ne sais pas, peut-être, yo baza pendant la game te, ne pendant ba memara wenze wende pou, tokende toleka
pour visibilité salema mais so yebi que ça na game no déjà fandisa masolo donc et ça les marande ça les marana azam taliboso salate ba o ba robeta libaku ke poto ke zoele na aéroport est-ce que quand même tout singa na maboko ke ya ko zonga na aéroport non net chroniqueuse du moro lobby c'est que pe stade yango batara par invitation pour conférence au média par invitation on est à selon est-ce qu'on oblige et attention aussi quand on part dans des concerts il y a Bastor tokenda kaka pour la visibilité toi tu crois que quand tu vas aller là-bas il fallait pour patcher musique na yo ko filmer ngo tia na chaîne non avant que tu fallait si tu fallait abeta yo film YouTube yemo obeto donc kende kuna kaka ozo ba insert ozo ba image ozo ba nini on la ça peut visibilité que nos chaîne nga pe et passe pas qui na concert na temps normal ana batu na ye to mona atambola na bango ba yebani déjà ki o ba batu ya fali to yebi bango ba o wanande ba ça permis to zo mona place nous so tambola za ma journaliste na ye ba yebani moyena sala publicité ya mutu ezate do ba yebani ki o batu ya fali o boy na bonde to za boy to yebani moi je ne peux pas aller là-bas na beta tolo ki ba kotsenga te wana seke na eluka makambu na temps réel. Si c'est accès pour tout le monde, je dis que non, je vais aller, ce n'est pas un problème. Dans stade, si je dis, je vais aller assister, ce n'est pas un problème, je ne peux pas aller filmer. Dans la conférence de presse, comment il ne fallait pas le battre? Je n'étais pas là. Ah bon? Je n'étais pas là. Maintenant, pour l'info, na Tangwazalaki na Mikila Poto, alobaki lo moko a retourner stade des martyrs. Donc, il est à yé na conférence à l'Obibouye. Yé a beta concert wana te pona kola kisake ba concert de beta me kuna yé aza a beta concert moza spécial non puisque a beta banzembu na yé a la ta bilamba na yé ata à côté si 20 000 personnes yé a beta concert ba tu misu ba beke abalusi malo ba posta de obela yé je parlerai je continuerai et na koloba très bien na bandaki koloba ne fais gaffe. Mon stade wana ezalaki ka réservé na 2 personnes moko ezaki tobakisa ki 3e a lisute ana mabele ki kester kwa mambo bazala ya misato nanani Werason papa n'exaucé Jibem Piana papa na Gladi papa na Jibem Piana papa na Daïda papa na Soraya papa na Daïda papa na Soraya na Kinkester kwa mambo batumisa tuana les papas ya Afimiko ne stade wana zara qui réservé pour na bango et puis à l'époque pas maintenant mais à l'époque ata lelo soki Ngama Makanda Werason leader alors oui qui est na linga ke ndobeta concert yemo comme maison mère azana besoin ya appui papa chéri. Allô, à la barre. Fabregas, à la barre. Wata, à la barre. Ferré, à la barre. Et ça, les malissouena, bilo, moussou, se zonga, alisouté. Yaya, ça, la concert pour na plaisir. Yaba Congolais. Quand ça, concert, te pour la redéfier, ba redéfier, ka bango, te jamais na RDC. Miliki, je te parle clairement, honnête. Place aux senga que Judith a loba ou eza vérité, je parle. Et si qu'ils ont loba que non, na longola na kende sincérité, c'est la sincérité. Place wana. C'est déjà passé. Même ba kono bato ba buka martyr wana, ba ozonge l'événement na lisouté. Au moni po ba zonge lango fala ki ba sangana. Vous comprenez? Mais ezala ki à l'époque ba sangana te mutumo. Moko. Attondi si libanda balaba les atenzele zate mutumo internet ezalate tozalaka na ba Marlène Kasanga tozalaka na ba Mami Lela Mami Lela Lola ba Laura Tendance ba Jackie Ndala ba Marius Munga nde tozalaka na bango tozalaka na batu wana kaka na ba TV un certain dimanche un certain samedi un certain vendredi nde tozalaka na batu wana internet ezalate ce que ça différent stade internet na stade ya kibomoto bwe physique yaya fikil
La police est là. Gouvernement lobby, ça suffit. Bokata. 20h à 10h. Ntokata zate. Batu bakoyi bakufi bo kipete. Batu bakangami bo kipete. Ba milimo mi bale wana ndo lingo sa défi na bango. Te. To boy kinga za king. Mais côté wana to touché te. Mais jusque là. Na koyo kananga. Na koyo kananga. Na le bébé l'été. Si je comprends bien de Taïfa. Fali pour papa beta stade martyr wana atonde ça ça plan yesenga pe ba puya batu baya. Aza déjà na bapui na ye. Mais batika ete bazala na ye, aza déjà na bapui na ye. Non ya lubaki ke bandero les ake. Aza vraiment na bapui na ye. Aza vraiment na bapui na ye. Nisi banani. Aza na bapui na ye to yebi déjà ba bina filé, to yebi déjà ba Robino Mundibu, to yebi déjà ba Gezi Bawete, to yebi déjà ba na ebité so maître Gim Saoya, to ebité so ki ba Dadjo Baoya, to ebité bon. Et to chango ka te parenthèse, ba tie ya minene, eza déjà. Oh, de wa Taïfa. Ya baga obeta concert wana ye moko na ba musicien na ye. Ce n'est pas grave. C'est normal. Au moins ce qui stade wana tondi. Ya. Ba billet mususu etambola gratuit. Ba billet mususu etambola gratuit. Ya fali popa. To boité place VIP à $100. Mais place ya yonanga eza 2500. Est-ce que Emmanuela nanga ozanga 2500 pour futa billet. So razui kaka économie à 2 jours ya classe. A futi billet. Économique à un bon on appelle ça qui a reculé à la classe. 2 jours à futi billet à côté. Problème exact. Eza bendele ya RDC. Ndeko tombwama. Mais ngana ko loba jamais que concert wana ezala na défi parce que oyo ko sale makuna ezala na kombo falite ezala na kombo ya image ya RDC mais rare ba wario na iye moko le king ya salaki esa ko beta tolo je crois que mikolo ndakiti oyebi défi guerre oya kota kina jibe piano we rason kuta zonga muke boyebi jibe piano répondre boyebi ndenge bato wenge basa charge na ye na bawo balobaka te bakota guerre wana je ne sais pas c'était quoi mushini ne pikaki je ne sais pas qui leader ka ya libanda mboka to nini libanda ce n'est pas chez nous libanda ce n'est pas chez nous kata kota libanda ezele omsusu vous comprenez ezele omsusu jusque là nde nazoyoka na boy na loba makambo belé parce que nas églises au milieu des villages ba réalité est belé ba réalité est belé to mona ki dimanche et pas ya mami lela idole na ngai ya na landa soki jikaza bwe na lobango partout eza pona mami lela akeya losako na yo mami lela to komemelo 200 billets pesa pe bato na yo bakota lolenge pe yo sungaka critique na biso eza kaka mami lela te soki ba moni pe mutu mususu moni bato baza pembeni na ye bango pe bakamati ba 200 ba mususu bakamati ba 300 ba mususu bakamati ba 1000 ofela bralima akoleka na sima ofela donc bazoka bla bien ofele c'est normal so oza na moins influence no ya makasi pe okozwa ngo pe ya ofela normal problème te ngakutu na kozwa ngo ya ofela te parce que bien za 2000 pona ko soutenir mwana mboka na okende 2500 eza économie ya 2 jours ya Emmanuela 2 jours kutu te mukolo moko 2500 na pesie akamati 2000 a bombi asombi billet pa ke komona le kinga obeta rien à dire onga na koloba yango na so mutuna musezali na koloba mais na koloba puis on ne se défie jamais na baene quel que soit le niveau ya succès na niveau international jamais on se défie awa eza budgeté awa eza Cameroun te awa eza Cotonou te awa eza Centrafrique te ici c'est la RDC mabele ya wera son na jibe mpiana ata Kofi Olomide côté wana mekate omonia ata Kofi ata nenga salaka tokendaka na ba grand hôtel tokendaka na ba Béatrice tokendaka na ba concert VIP mais Kofi atele magenga na défier batu wana attention miliki Taïfa si je comprends bien. Pour moi na biso libanda to pour moi libanda awa négociation na relation na jibe piano. Force ya fali pour peser libanda mais na mboka na yete.
ezali Mboka nezali. Ezali. Mais na pour concert mais na capacité oyo batumi baleo na tang omoni na lobby bien nazalaka honnête omoni capacité o bato wana bazalaki nango maintenant bakoko sala ngo mutu moko te ozo comprendre bokabwani ya ba fan bao bakepa bina filé bao bakepa ewata bao bake wapi ozo comprendre bazali susu ndenge bazalaki te alors bakosala eloko wana bango moko te donc soki wera linga lubiki na lingina affronter stade wera na bangela ke ko tout akoleka pe akozongela pe époque mais nayebi bien que le temps passé ne revient plus prévané wenge 84 ezalaki na image ya concert ya wera Sonia Kalate kasi dodo taifa ndenge ba wera nsona ba jibe pe na ba beta ba stade de martyr bango moko mais les lorsque basangani kasi fali pour papier le lozo beta ngo yemoko soki pa comme ba age ba kuloto wana aluka pe su ba pui mais pour l'instant azo beta on a yemoko soki eza bongo to pesi le ton aza donc aza ko tombola carrière na yazo laksaki non nazaka obolo ba libanda te je suis aussi meilleur na mboka na biso je suis aussi capable de faire au bango basala n'époque na bango rien à dur les 29 x temps jours ndenge babando yebisa biso na examen d'état moins combien moins 7 jours x temps jours moins 7 jours pour que biso nyoso milik tu vas me voir dada taifa sera là pour kotombola beneli soki na kozala te bamande bamiliki de la presse batu nyonso banadia GB baozala sona ozala te batu nyonso bazala na dada taifa bakozala ceux qui olingi ont encouragé Fally Ipupa par rapport à concert il y a les 30 il y a les 29 octobre encouragé pour concert simba olobani nazanelo olobate parce que ça déjà na bakulutu pembeni na ye bayaya ba presse eti banati lokole donc baba ya baza pembeni na ye mutu lokanga na olobeleni na opeseka ba félicitations na opeseka ba courage ozatona idée tipo concert simba eloko morote nanangote po déjà za na bakulutu pembeni ne so moni afandi bona ngambo kinganda afanda ngambo kinganda siko ngajika dada taifa na yo lobeleni a déjà na ba coach ba coacher yeke no osala bo na côté ya media mona ta na stade wana ya déjà na ba media o déjà coach bo kama te bo kende kuna bo koma ba mbolombolo ya déjà na ba media moko boye ba déjà ke ne bazaba quand ndenge le kaki na conférence ndenge pe e rolera pe na concert mais tout le monde parce que zanini ton salé lango ba analyse après les 29 les 30 000 qui yonanga fara munzu na mbunzu mutu na mutu fanda développer mais tu c'est ka ba bonne chance biso tozozela tozokende malembe elongo na jeune leader na age na ye na osala eko kanate age tikali na seya matili kolo tozela towelela mbango na mutu te po déjà autosali ezebele mais ça peut bien le roi jeune leader déjà age na eza muki wa sali eza dia likolo non miliki mais oyebisa kinga mituna eza ya ngai dada wa taifa s'il vous plaît jum suna hotel na plateau miliki okoti ngana ba terrain moko pende na kitoko te na biboye mais elo nango bakuto kopala wala dada wa taifa le roi jeune leader age eza muki wa sali eza déjà belé donc à 11 to singa pe na wakana problème to singa pe na jeune leader miliki wana problème ba aussi Fabrice to komi na suka to singa pe jeune leader Fabrice to komi na suka un joueur de stade de martyr wana ata imika e pamba to mona nano jeune leader miliki to suka wana kabulanga na merci très cher abonné na ndenge déjà bozula la biso abonnez-vous massivement sur GK TV News wana to abise kenda rara boya e kenda mweto lengele pe makasi ezate mweto lengele makasi ete po baketo bondeli foto meme batewesi to mema epo aloba adwa le pona oloba to pesi mbote mingi na Joël Bokele depuis Chypre to pesi mbote Mbozo Gaga Star donc depuis Chypre to pesi mbote na Betty Mwamba depuis États-Unis la fille de ma mère un grand merci à celui qu'on appelle l'international Janice Essengo mais lui c'est mon préféré depuis Paris un grand merci aussi à Jirin Sifundu papa na Kenaya depuis Paris to pesi mbote pe mingi na tout ça c'est que le grand pays un grand merci aussi à mon vie de moi-même je suis Takataka administrateur promoteur gestionnaire APJ en cycle donc le patron de tous les
promoteur d'Afrique centrale to PCP Mbote na PDG Emamila. Alors dada wa taifa balakisi biso déjà kuna sima caméra pa Fabrice Mande tukumi na soka nini to tunité ngako bakisa to retenir nini pa jeune leader. Quand on voit dada taifa ba comme on a jeune leader. Les griffes des tigres monde, mobilisez-vous. Tokanga gauche, tokanga droite. Bayuma balikate. Kandela loba bayuma balali. Mobilisez-vous. C'est dada wa taifa qui vous parle. Place au mona kenzinza le kamingi na makelele kanga kasho. Oyebi système okanga na kasho biso moto yebika. Na ndenga propre ko finga te ko lakselongi te poto abata maeli kitoko makasi. C'est dada wa taifa. Des fois mère, maman de Manuela, maman de Donsi, la femme de quelqu'un, la yaya de quelqu'un, tata moi c'est de quelqu'un. Likolo nango, dada wa taifa. Je vous adore. Dada wa taifa pese la biso mboti na Jero Palon moko oya alandaka jeune leader makasi. Qui? Jero Palon. Ya lobi pe ye. Jero Palon. Yaba Palon. Kamata baiser, Jérôme Palon. Donc, je ne manquerai pas, je ne peux pas oublier Exaucer mon fils. Peut-être j'ai oublié le nom à la fin. Exaucer Ndundu. Ngundu. En tout cas, mon landi monene ya Jika Télévision, beaucoup de bisous à toi. J'adore. Vous m'aimez Dada Taïfa? Abonnez-vous massivement. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin. Abonnez-vous seulement. Partagez massivement jusqu'à na pesi molandinanga munena zana pays nini kaka awa azaka awa Jero Palon. Jero Palon. J'espère bien que l'anniversaire nanga na omona 4 clés ya awa. Bien. Beaucoup de bisous, je t'adore. Merci Bandeko Balandi Nyonso ya émission spéciale non sibi et kuma marepa na ngai milite de la presse congolaise, autorité morale de tous les communicants de presse. Merci Ndenge Bozwa Gil Bako dans l'émission la spéciale non sibi. Abonnez-vous massivement sur JK TV News. Ici c'est l'information. Dans le baron na Betaratolo, ici c'est l'information. Ceux qui de kota mamusu pour l'actualité nous oblige ya wesinga kato kotisa yango. Yum to zili bako kota la biso mokola lelo s'abonner zara moko ba force au bopesa biso. C'est la biso ba commentaire wana na c'est nerf ko finga. Nerf ko kumisa karabino bokumisa biso pe karate poto ko mateti na ba critique bosala mpo musana biso ekende liboso na pesi mbote na bino so bato botali biso mokolo ya lelo. Soki sumasi azongite ngana bino to kuta na mikolezo ya protégez-vous bien on est ensemble. Merci.